Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport mon transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, Malama au continue à venir Irebo Zawapi. La question à venir Irebo, numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, 10 243 84 23 81 486. Soko bengi biso kozwa biso na air nyonso parce que toza libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mususu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokona lilonga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na ye vraiment kaka pour na kopesa batu nyonso tout merci ba o ba soutenir nga pour na préparation ya fête ya mwana na nga ya libala ba o balandaki biso yango Mama Bijou d'or na ye kopesa bino merci. Mama Bijou d'or na ye lisusu kosolola kotalisa bino bandeko na ngai ndenge nini ba culture ya ba mabala eza différent, ndenge nini ba coutume ya ba mabala eza différent. Ba coutume ya ba mabala c'est-à-dire ya biso batu mwindu na oyo tobengaka bandibu ndenge eza différent. Siko tokotala na kosolola na ndenge na kosolola na bino awa na komeka kotalisa bino culture ya bandibu na culture ya batu mwindu ya batu mangala wapi eza malamu. Yango Mama Bijou d'or na ye kosolola ngo na mukolo ya lelo. Mama Bijou d'or na ye lisusu kosolola na tina nini etali cadeau. Na tina nini etali ba cadeau oto memaka, soit ba enveloppe oto memaka pona moninga abalisi ou bien ndeko na biso abalisi ou bien mon camarade na yo abalisi cadeau oto memaka. Kotalisa bino culture na biso batu mwindu ndenge to considéraka ba cadeau kotalisa bino lisusu culture ya bandibu ndenge ba considéraka cadeau et puis lisusu kotalisa bino nini to na mboka ya poto toza na Allemagne kotalisa bino lisusu ndenge nini ba allemand ba considéraka cadeau soki muninga na bango abali ou bien soki ndeko na bango moko abalisi. Yango Mama Bijou d'or na ye kosolola na mukola lelo kopesa d'abord ba merci na mutu nyonso to alandaki nga na jour wana parce que jour yango ezalaki matata neige ya kosakana te mais bandeko basalaki penza le nécessaire pour na kolakisa bolingo na bango komonisa na jour wana ya le 20 yango Mama Bijou d'or na bino otika boete na ya kopesa bango merci na pesa ye bango ba merci na ba privé na bango abie kokite na kolandisela bino video na pesa bino ba merci pour na kolobake bo marquer na kati ya motema jour wana ya le 20 ezalaki opesi mbwambwa aboyi Mama Bijou alobi malili ya kosakana te mais tema to côté la ki yango ba bondeli to salaki ba jeûne et prière que journée wana le 20 et les cas super et oui avant tout na banana ko pesa batu merci na kolobana no na tina ya préparation ya fête wana ndenge nini elekaki préparation à fête wana en tout cas na début janvier to ebaki likamute préparation à fête wana yaki en tout cas na lobaki une to sali yango 2 semaines ya préparation ya fête wana donc to ebaki eloko te na décembre nga na ebaki te ke na janvier na robalisa mwana na yebaki eloko te eyelaki biso kaka boye yango na bomoni ke tosalaki organisation na biso na kokoloba un peu rapide noki mais na bolingo nzambe esimbi donc ba oyo bazalaki invité te normalement c'était ezalaki prévu famille moi si balobaki ke tosala eloko moya mukie
ezalaki na ndenge ya coutume na bango basala eloko moko ya basi c'est-à-dire biso côté na biso to yata na 30 bandeko ya marque ya basi, c'est-à-dire ba cousine, ba tante, tout etangambika à mwasi côté na bango pe 30 basi pesa mona na bango pona ba biso to pesa mbongo ya libala na sens que mbongo na bango ya libala ezalaka ba or et puis ba or ngo ezalaka cher trop ba or ngo ba valeur ba 20 000 o biso to pesi. Donc pona kotalisa ba ne batu balobaka ke batu mwindu babala bandi bute ta musu babala bandi bute pona likambo wana bango babala raté na ndenge ke o ta musu saki ya mungu aboete bango babala na ba or biso to bala ki mwana mwasi wana na kombo ya alara na or. Préparation les acquis rapide balobi non biso to sala 30 to bimisa biso to bimisa 30 bala basi bango pe ba bimisa 30 yo mama bijou na luka ki ba bandeko nanga ki ba master to salika à moi 30 personnes et ko sala ke non to tika bongo te marque akola ye mon côté marque azala na ba camarade na ye o bazala lisusu ba camarade te o marque a considéra bango ba frère o ba kole sika moko ba botami sika moko muninga la bango azobala jamais bandeko na ye ba kozanga donc ba camarade na ye ba koki kozanga te quelques cousins ma frère na ye il faut bazala parce que ndeko na bango azobala yango bomoni ke to bimisa ki nombre ya bala mibali moko o ezaki limité parce que c'était pas comme ça et bandi les alaki kaka bana basi na bana basi nde ko sala nde bomona ki nde to koma ki na salle ebele ezaki prévité famille moi si bakamwe mais nyoso to ezaka mabongisa nzambe elekaki kitoko makasi eloka kolia ezanga kite biloka komela ezanga kite to eko découvrir kutu ba mai ba jus nyoso tout o marque apesa ki déjà mbongo evandaki nango na cave kuna e mataki même pas likolo donc biloka kolia ezaki ebele masanga ezaki ebele ba 20 na siku etondi na ndaku biloko vraiment ezalaki ebele to préparaki on a 2 semaines mais avec force ya nzambe elekaki nango très bien et puis jour wana le 20 ezalaki ki pona moto atia lokolo na voiture pona alanda yo place obengisi en tout cas et pesamelaki batu nyonso tout ezalaki na moto musu journal na le 20 vraiment bakokaki kobima te mais na bolingo na bango basalaki na bolingo ya bandeko nanga basalaki effort bamonisaki bilongi la plupart ya bato nyonso tonga mama bijou na bengaki bango bayaki o bayaki te en tout cas bako leka 4 te bapesaki pe ba raison na bango o ezalaki important yango wana na ye mpona kopesa merci d'abord na bandeko nanga nyonso tout oyo bazalaki jour wana ya le 20 mama bijou azalaka na ye na famille penza te famille nanga eza bino famille nanga ya Derrick na Suisse na 2 semaines wana akokaki koya te po azaki na makambo ebele fallait ezala penza ata moi nayebisa ye avant 2 mois alingaka se préparer alingaki aya ya Derrick akokaki te mais asalaki moi geste na ye etaki noko malamu asalaki moi geste na ye oyo marque azopesa ye merci tina lelo à part ya Derrick ya Norbert azalaki wana c'est mon frère a présenté Kinga azalaki noko ya marque et puis lisusu nani mama Blandine Boula mama Blandine Boula na Belgique atika ngate ça c'est ma sœur à moi azalaki wana pona ko présenter kota mama bijou nazalaki na ya Norbert nazalaki na ya Blandine pona ngezalaki déjà waouh c'est bon kota bandeko ya papa ya marque en tout cas bango nyonso tout bazalaki mama bijou azopesa bino merci mama bijou azopé marque pa pesi bino merci boende ezalaka boyaki pona ko soutenir mwana na bino. Comme côté ya ba mama Kiki ozali tante oza côté ya ba papa siko to komi côté ya ba ami en tout cas merci beaucoup na mama Graciada na Quadrate en tout cas ya yo yango ozala vraiment na kati ya motema mi en tout cas mama Graciana merci beaucoup tu es ma copine présence na yo esalaki marque malamu esalaki pe mama bijou d'or malamu to komi na mama Jolie c'est ma copine ya utaki musika na Belgique bayaki ensemble na mama Blandine na mon fils na kombo ya Scotty en tout cas merci beaucoup na mama Jolie na présence na yo et ça là qui mama bijou d'or ba waouh et ça là qui marque kitoko marque sepelaki comme na mama Jolie na Katia salle tolongwe la mama Jolie to komi na mama Viviane en tout cas asengaki ba esquisse azalaki na mama Viviane Makeleka azalaki na makambu na ndaku papa Simo akufelaki frère na ye on azoko présenter lisusu ba mes condoléances esika azali to komi na mama teka azwaki contre temps
jour à samedi wana asalaki en tout cas maman teka ma copine nous aura toujours na motema tokomi na lisusu na nani na ma copine Yvette. Oui, merci beaucoup na ma copine Yvette Okunji quoi utaki vraiment Hollande ma copine yaki avant akotaki déjà vendredi na kati ya Deutschland alalaki na ye na hôtel ma copine Markenga bata mabe mais ozwi bis musika parti à Hollande ti oya awa pona ko soutenir muninga na yo en tout cas maman Bijou Lobeza la likelemba merci beaucoup nzamba lola amona yo maman la biso Yvette Okunji ayaki ye mokote ayaki na mwana na biso ya mwasi en tout cas maman Bijou Lobi merci na yo et puis Marc Alobi merci na présence na yo osalaki ba bien tango amonaki yo tokomi lisusu na nani tokomi na Fatou toza na de Fatou moko na Belgique na Fatou moko na Allemagne en tout cas Fatou Boka maman Bijou Lobi merci beaucoup voilà vraiment za ka ser nanga merci beaucoup komona yo na kati ya salle esalaki nga bien Marc asepelaki na ndenge amonaki yo tolongwe na Fatou Boka tokomi na Fatou na Belgique maman na Roxane maman na Jordan na lobaki maman na Roxane maman na Jordan ozanga te bino bomoni Marc ndenge azokola na babourg no ndenge tozokolisa bana na biso nyonso tout en tout cas wana eza famille Jordan za muninga ya Marc ndenge moko totanga lisusu ba mi ya Marc mosusu Jordan za mi ya Marc bakole sika moko en tout cas maman Fatou kozanga te zala wana et ça la Marc bien maman Fatou na Belgique en tout cas moi c'est papa Jean-Marie maman Bijou Lobi merci beaucoup ya yo yango toleki na maman Fatou na Belgique tokomi na maman Louise oh maman Louise c'est ma copine moi c'est papa Andoya moi ça papa Ndoya na kati ya Cologne merci beaucoup komona yo na deux jeunes filles nanga oya bien kitoko wana esala maman Bijou do kitoko makasi maman Bijou do abi c'est la famille na yeba o lelo te na yeba yo kala donc na yeba yo kala donc oza muninga nanga lelo te muninga nanga ya tongo merci beaucoup moi ça papa Ndoya rumela esika ozali na konta kayo tolongwe la maman na biso Louise tokomi na maman na biso maman Nicole maman ya Clève en tout cas maman Nicole je sais oya quitter la volonté na yote et ça qui contre état o nga na yebi obenga kinga en tout cas maman Bijou Lobi mwana na yo Marc ayebi ke oya quitter la volonté na yote merci beaucoup siko zali parce que na yebi ke soki nyonso to ezaki OK olinga kozanga na sali wana maman Margot obengi te maman Margot osali signe te menzamba lola amona yo na yebi ke na makambo nga nyonso to zanga tozala toujours oza na kati ya motima nanga tolongwe la maman Margot tokomi na maman Florence maman Florence maman ya Almeida moi c'est papa Almeida na kati ya Orem en tout cas merci beaucoup na présence na yo parce que na lobaki yo kokozanga te yo kokozanga te bino boza ba maman ya Marc yo monanga na zemi ya monene ya Marc donc oza maman ya Marc maman ya Christian o Marc alinga mingi o Marc akonta na mutema na ye wana za frère à Marc okozanga te ozanga ki pete ozalaki komona yo na kati ya sali wana esalaki biso ba wow tolongwe la maman na biso Florence moi c'est papa Almeida tokomi na maman na biso Meje oh maman Meje merci beaucoup en tout cas komona yo esalaki nga bien donc tala kaka na sepela makasi Marc asepelaki komona maman Meje na kati ya salle bino boza ba maman oyo boyaki ko soutenir ye ba famille moi si na yeba mona ki Marc pe azala na ba tante na ye donc c'est ça en tout cas merci beaucoup bisous tolongwe la maman Meje tokomi na maman na biso maman Ariane wow maman Ariane namoni ka ba du vin namoni papa Norbert yo namoni yo te non peut to bengani te mais Marc azwaki enveloppe na ye utindaki Marc azwaki enveloppe ye tam susu okasaki ba dive ba komisaki enveloppe te enveloppe na yo ekomaki yo ozala susu semeki na ngate yo komande kunanga merci beaucoup enveloppe na yo tomonaki yango tolongwe la maman na biso Ariane donc maman na biso bobengaka esila oui bayebaka moninga malamu na ba acte maman Soulamik en tout cas merci beaucoup maman nanga markaki biso makasi outi musika yo moko la vola osali plus de 50 minutes osali ba 1 heure du temps na journée à le 20 pona koya ko lakisa bolingo na yo en tout cas merci beaucoup maman Bijou Lobi en tout cas ko mona yo esala inga ba bien makasi do bayeba moninga malamu
atanga makambo balobi to sepela na bao bazo sepela. En tout cas, merci beaucoup présence na yo et ça la ki biso bien et ça la ki marque kitoko nzamba lola amona yo enveloppe na yo ekomi marque amona ki enveloppe na yo mama Louise enveloppe na yo ekomi mama Graciana ozana kati ya motema nanga batu nyonso tu bino tu bomemela ki marque ba enveloppe marque azwa ki ba enveloppe na ye. Merci beaucoup na baninga malamu mama Bijou alobi donc tozana mboka ya poto donc ba famille surtout yango yo baloba ke singa famille benda na mekata na rate mais to yeba ba limite to ça na ba limite aya osala baninga mabe et puis to yeba ke soki da lelonga la moto tozo yo kanate initina sala ba chantage à mabe parce que un jour to koki na biso ko yo kana soki bo swali na moninga be compréhension na moninga ko linga ko blesser mingi te parce que on sait jamais. Mama Bijou lobi merci beaucoup na ma présence na bino yo surtout bo sala kinga malamu tangu na mona kibino siko tozo leka na ba parti mususu komeka ko solo la ndenge nini ba coutume ya bikolo mususu ezalaka parce que coutume tozo lobela toza la coutume ya bandibu toza la coutume ya batu mwindu o babenga batu mangala siko to lingi. Oui mama Bijou na lobi to mekala ko solo la to mekala ko solo la na ndenge makambo etali ba culture parce que ce qu'on azo lobela to konti na kati ya culture moko oyo nga mama Bijou na yeba kite ndenge nini ezalaka culture na biso batu mwindu to yebi ndenge nini babala ndenge nini mabala esalamaka siko culture ya bandibu to yoka kake bandibu babala batu mwindu te o esalamike en tout cas moi na biso bali mundibu et que ça la ki mama Bijou na ko comprendre na siko yo ko comprendre ndenge nini bango ba pese la radote na bango na ndenge nini biso to pese la radote na biso na lingi siko na meka ko sala ba analyse na yeba wapi eza ya malamu entre les deux kota batu mwindu be côté na bango bandibu côté na bango babala na ba or côté na bango babala na ba or c'est-à-dire or wana ezali or ya mwasi ya mwana o azobala or wana ezali mwana oyo azobala ya mwasi akokendela ona ndako ya libala na ye ekokendela ndako akokendela ona ndako ya libala na ye or oyo bakobalela mwana wana ya mwasi mwana bango ya mwasi jamais akoki koboma libala lelo soki ameki koboma libala or wana ekotikala epai ya mobali soki yo mpe mobali omeki lelo koboya mwana na bango akokende na ba or na ye donc c'est-à-dire eza symbole moko très capital. Et puis or wana ekendeke ezalaka or ya mutu ye moko azobala eza lokola ya biso te ya biso kobala lelo mama Bijou akoki kobala bakosengela tata mwasi liputa bakosengela noko chemise bakosengela noko costume papa kolata veste mama kolata liputa mama na yo po alata liputa oui c'est bien c'est normal amona ki passe pona yo papa na yo pe po alata veste oui c'est normal papa na yo amona ki passe bona nga na mona ngo bona nga vraiment na sali analyse na likambo yo na mona ngo eza mabete mais siko pona kotala ba tante na kotala ba noko ne place na komi komona ki bandibu bazana bango na raison na meka ko solola na mama oyo azali mama bokilo ya mona na biso na bandi ko sekisenga bi pa na biso ezala bo abandi ko seka bi mama Bijou jour wana yela ngai eloko yela azo seka abi pourquoi ngai pourquoi noko langa pourquoi tante langa na kutu atangisi mwana nanga te abokola mwana donc mama na bazola biso to pesa ande mwana biso to pesa mwana na biso ba cadeau mwana biso ifaza la heureuse na libala na ye to pesa nde ye nga mama ya mwasi ifo ngande na pesa papa ifo apesa mais jamais bino boyi ko kopesa nga biso bino ndefu ko kopesa mwana bino boya kopesa ne mwasi na bino bozo bala nga bien OK en tout cas eza intéressant eza bien normalement c'est ça muto azo bala ne muto bo kopesa ye ba cadeau pourquoi biso to pesa ba noko pourquoi biso to pesa ba papa leki pourquoi biso to pesa ba tantine pona nini mama ya mwana amérité akoki kozwa na ye mais bango balobi te bango te bango bazwaka na bango te papa ya mwana amérité akoki kozwa na ye parce que tout le monde rapase na bala na biso mais balobi ya bango te bango nde il faut ba parents bazwa ba cadeau ba pesa ba pambola couple wana e o babali nga lobi wow en tout cas nazwi un plus et ça linga bien eza culture moko kitoko na sepeli nango mais pona nini biso batu mwindu to sala bongo te
biso bato mwindo tosalaka baye kobala yo tata mwasi moko boye ta mosusu kutu asepelaka na ye na yo te sikoyo nga nazoloba en général famille na nga te famille ya batata mwasi bamarki te nazoloba en général biso bato mwindo tata mwasi yango ta mosusu alingaka yo te noko wana oyo bozopesa ta mosusu chemise noko moko ncor alingaka yo te noko wana atikala ta mosusu kocontribue na mbongo ya klase na yo te atikala ta mosusu komemela mama na bino chasa sucre bomela miliki te mais mokolo ya kobala baza oblige ya bapesa noko wana costume. Est ce que bandeko na ngai eza normal? Est ce que tokoki kochanger culture te? Tokoki kokomela biso na culture ya banzibu te? Bakutime yango mpenza ekeseni kutime wana koto wana mpenza mpona nga namonaki eza malamu te. nakoyebisa bino pourquoi eza malamu te. Topesaka batante, topesaka banoko, tamsu noko ngo alingaka na ye yo te, tamsu noko ngo asepeli na libala na yo te, tamsu tante ngo asepeli na libala na yo te, le tante apesa mwana na ye, tante ya na cadeau, tante ya na cadeau te, tante ye kozwa liputa. Noko ko ya na cadeau te, noko ye kozwa costume. Koto wana vraiment ngapo na ngai na miloko na mibale na talisi bino. Na CP na nga na critique à bandibu na pesi bango penza bravo. Il faut que pambola ndem bato bazo bala parce que bango ndem baza ko bala bango biso baloba ndenge bato mi baza na boti bala na nga bako bala ba osalisa ngai na boti bala na olati la ba maputa pona nini te na boti bala nga bana ba ya bakuta mbongo lelo marque ya na mama côté kuna il faut bimisa mbongo soki ke ezala kitembe mobulu obla boti bala na ngai pona bala na ngai baya kokuta quelque chose na ye moko pe marque yango passe donc ça là musala na ya bien asa ingénieur quelque part to bali abali mosi na ye penza kui kitoko de mobala balaka donc et ça dit que donc ba culture na biso tante yango ta muso za tante mo ya mystique ko alingana na ye bana ya ndeko na ete noko ngo ta muso noko ya mystique. Donc quand on chore à l'ingane bana ndeko na été mes jours il faut la ta costume osomona te kiza malamu te donc litira bandi bunga na sepeli nango ya liboso déjà yango na sepeli nango mais sikoyo biso batu mwindo biso batu mangala pona nini na mwana mwasi toya nga tante nga pe na za tante ya bana ya no ya Derrick na za tante epa ya bana ya Norbert na za pe mama Leki epa ya bana mama Blandine na za pe quelque part na za rappel tantine vous comprenez vous comprenez donc na za na partie peut na zo lobela mutu te na zo loba en général nde makabango ezala lelo bana ya mwana ya nani ya Derrick moko ko bala o tata mwasi bijou azwa liputa tata mwasi bijou azwa liputa problème eza na ngote oh mutu boya azwa boye mutu azwa mais au lit tata mwasi bijou ye asala pe ke oui tata mwana nga zo bala ngapi yango ngapi nazo mema quelque chose enveloppe na nga yango na eko pambola couple wana epa na biso esala mate mais ce qu'on entend sabine pas bandibu ndenge ezali epa na biso esala mate epa na biso ozwa liputa epoke na yo nini lisusu epi tokoya soki mwana biso ya mwasi neti moya Derrick soki azobalisa mwana na ye ya mwasi mama bijou alati liputa mais sikoyo soki ya Derrick azobalisa mwana na ye ya mobali ole mama bijou abimisa pe enveloppe apesa mwana biso ya mobali to soutenir mwana biso ya mobali beto na pesa te mais nazozela oya mwasi so abalinga na lata liputa est-ce que c'est normal bozo mona te kiza malamu te parce que ya bisi bana basi to suyaka to ekolata maputa to ekozwa mbongo ba enveloppe to ekozwa to ekosoutenir mwana biso to ekosoutenir mwana biso ya mwasi abali to ekozwa ba mbongo to ekozwa ba pesa soki ba makasu ba nini to ekozwa ba nzungu soki ya ba ma famille to ekozwa tata mosa zaka na mboka kuna ifuna tindele batindele liputa ekozwa mais siko oya mobali tanga kobala tata mosa zaka na mboka kuna est-ce que kotinda taba po basala na feti wana est-ce que tata mosa zaka na mboka kuna ako soutenir mwana na ya mobali to soutenir to yaka kozwa ba biloko soki bala na biso ya basi soki to bali si bana ya basi to yekozwa biloko mukolo mwana mosa ko bala wu ale bidora bali to ya to lati maputa ba pesi biso ba maputa to lati maputa mais mukolo aujourd'hui a bali tout aujourd'hui à Bali boy enveloppe aujourd'hui au salango tam so ke ko bala mosi na ata mutoye ba quitter en général ata boye ba quitter na suka na faut ko ya ko soutenir place obimisa ki zongi sa ata autant et pas la biso ça la maraté pourquoi
na tosuki na makambo ya ba coutume na talisi bino tous les deux coutume ndenge ezali côté na bango bapesa batata na ba mama te mama bijou oza na droit liputa te oza na droit ya costume te mais bango nde sikoyo bapambola nde mwana na bango azobala bapesa ye bakado sikoyo biso tozalaka bongo te biso tozalaka ke soki mwana biso ya mwasi biso tozolata maputa soki mwana biso ya mobali totikeli mwana biso ya mobali ye moko abala mwasi na ye ndenge bato ya kala balobaka ke mutu libala babala mutu donc okokobala mwasi na oyo moko te ndenge kala ezalaka bongo mais sikoyo ezalaka lisusu bongo te so yo moko mwana mobali wana mbongo babala mwasi na yo te keba ovanda na yo célibataire vie mobimba et puis so obandi kobetabeta baporte kobetabeta baporte koya kosenga keba oya kobenda mpe lisusu makambo babendaka te oya oluka baproblème donc c'est mieux kaka sala makasi luka mbongo bala mwasi na yo mais ntango baoyo basi bakobala banoko babimaka wana lingi costume oliliste ya bamama oliste ya bapapa donc makambo wana nyonso tu yango nga navandi nasali baexamen de conscience nasali baanalyse nga bia bandibu baleki biso kotona penza baleki biso kotona bazo raisonner très bien parce que moi na bango tango azokende libala ayebi ke aza na coffre na ye ya babijou oyo eza ta mosu na valeur ya ba 25 000 oyo eza ta mosu na valeur ya ba 20 000 oyo eza ta mosu na ba valeur ya ba 30 000 aza na coffre na ye ya babijou oyo evandi wana mwasi na mobali mpe ta mosu un jour mokomoso balezala rezota mosu basomba ndako bazozanga mbongo selo ndenge nini bakokosolola bakoki mpe kozwa mpe kaka babijou wana bateki esalisi mpe kaka bango mpo ekokende na ndako ya mwa ekokende na ndako ya libala ya mwana wana ya mwasi jamais mwana mwasi wana kotika babijou wana na ndako na ye na ndako ya baparent na ye donc omema ngo na libala na ye donc eza un avantage boyebi kende tovanda awa oui ata toza na biso de l'autre côté mais toza na mwa coffre na biso mwana babijou oyo eza na valeur ya autant eza déjà assurance balobi ke balingaka mwana bango aza na mwa assurance moko boye ke mobali assuré ye na quelque chose yango wana bapesaka bomengo wana ya babijou mais biso sikoyo okota libala oye libala donc baparent bazwi mbongo banani bazwi mbongo mais yo obimi na eloko to bandi sikoyo oke kobandela na mobali na ovi ya zéro oye na forme moko te baparent na yo bapesi okende na ndako ya libala mais bango sikoyo bayaka déjà na forme mobali apesi yo fond abe assurance na yo yango oyo kende donc nabali yo na assurance na yo yango napesi yo fond apesi yo babijou na yo ya coffre fort na yo ya babijou okende kobomba yango na ndako assurance totale yango wana nde bandibu babikolo mosusu ebalaka bango te mpona bazalaka na bacondition na bango moko babalaka na bango na babijou epuis babalaka na bango na babijou apambapamba te babijou ya 1000 2000 te babijou na bango moko boye ezalaka donc bijou wana ta mosuku omonaka gourmette ya pamba eza na valeur ya 5 000 omonaka chaînette ya pamba ya kingo eza na valeur ya 10 000 nde biloko bango babalaka sikoyo na biloko nyonso tonga bijou natalisi bino culture na biso ezali eza nango bon eza bien parce que tosi tomesana nango mais quelque part eza bien te parce que oya opesa tanti mo opesi tanti liputa tanti alati liputa opesi noko alati veste mais yo moko mutu obali ta mosusu basoutenir yo na eloko te normalement soki koponana tous les deux nga na koponana nga culture ya bandibu toke sikoyo na makambo etali bakado ya bandibu déjà nasi nalobi na bino na ndenge babalaka bana na bango babalaka wana babijou epuis biso babalaka biso na bamakasu na bamungwa na bamunzunga bamafamille ekendeke epai ya batata mwasi ekendeke epai ya banoko ya bango kote kuna baor na bango bapesaka oyo mobala kobala yo ekokende mpa na yo moko moto ozobala yo moko oyo ozobala bapesi yo baor na yo otiango na saki obombi olobiki na otambola nazala na baor na nga 20 000 na poche obe nazala na 20 000 or na nga ya 20 000 na saki eza vraiment kitoko makasi par rapport na oyo ya biso sikoyo toleki na makambo etali bakado kosilisa feti soki feti esili baenveloppe tu eyaka soki neti baye baculture wana neti ya bandibu babali baenveloppe tu eyaka ezoya kofungola yango bafungola yango mwasi avandi koto mobali avandi koto sikoyo bobandi kotala baenveloppe sikoyo bandibu bazalaka na bitidi ya kosala na baenveloppe na bango kotia bakombo komarke bakombo oyo mwana ake komona ake kotala surprise bafungola baenveloppe ba 2000 ba 3000 ba 1000 ba 500 ba 300 ba 400 ba 500 so monika boza déjà ta msuna 5 enveloppe
tam susu ko tuna kolo ba ke mbongo na o tam susu pesa ki tam susu ba bijou et bandi déjà kozonga donc ba pesa ba cadeau ba pesa ba enveloppe et puis na mutema moko bango to bazokende fête ba yaka na enveloppe soko bengisi ba tu 10 yé ba kozona 10 enveloppe mais biso sikoyo et pas na biso ezaboité et pas na biso ezaboité et pas na biso ezapia omona ke tata nkolo alati penza bien ti parfait cher ti costume ake na fête ya moi mutu azobala amemi ni enveloppe ni cadeau mais azo se sentir peu à l'aise azo se sentir peu bien mais tant moki ekotala mwana oya moki ya bali il faut amener quand même quelque chose omemi na o eloko te wana azoloba fête oyo eleki te on a fête oyo ya mwana oyo eleki oyo nazobeta lisolo en tout cas ye azwi na ye bakado ye mpenza azwi eza bato mwindo ezala bamindele bapesi nga azobeta en général nde bafete na biso elekaka bafete ya bandibu mpenza bayaka na mbongo bayaka na bakado parce que oyo ya biso euti koleka awa bana mibale baboyaki na bango biloko babi bango bongo osomba biloko na bagu na bango biloko ya ndako babandaki kolinga mingi enveloppe en tout cas bazwi ba enveloppe mais la plupart ya bafete na biso nga nakende bafete na Suisse olamuka boye koke fete na Suisse anniversaire mais na ntango omonaka na ntongo boye ndako etondi na bakado donc mutu nyonso tu ntango mama ozokende olata talon obwaka kabelo otia basile oza sûr que na sac na oza na enveloppe na yo na moi quelque chose oza sûr que na sac na yo osali emballage ya cadeau ozokende kopesa mwana donc baza wana kote wana baza matata ndenge moko mpe na bandibu kote wana baza matata tozongi na biso na Allemagne ba-Allemand bango moko bayaka jamais invitation mais vite ayaka invitation na quelque chose kutuka ndenge ezala bona kokobenga mama Graciane samedi nazo epa na yo na lamba nini comme mama bijou nazo epa na yo kama kaka mama ngazo kota mama Graciane nazo kota boy na mo gato na azala rapé bongo na mo gato na asali parce que ezana bamboka neti na bangola bato bazala bongo mais siko biso na Congo te na Allemagne bamindele ya ba-Allemand tovandi na Allemagne toyebi ki ba-Allemand akoki koya kotala yo te mais vide il faut même moi bouteille ya whisky il faut même moi bouteille ya champagne il faut ya na moi vin aya na moi fleur ngana ndako na lokola koma ko yamba ba étranger na koyi ko lakisa bino zela omoni ba fleur ne koma okaukanga omoni et koma ko okaukanga liboso na bando linga ba fleur te mais na koma obligé à kozwa mwana koya maboko pamba te koya na moi fleur akoya na moi bijou fantaisie akoya na moi boye ngape na komi oui ngape sona ki otala etam suzu mwana nanga na kende pe maboko pamba te na oluka quelque chose na mema na maboko toza na mboka bamindele basalaka yango akoki jamais koya otala mama bijou mais vide akoya otala mama bijou na bouteille ya champagne mais biso siko ezala te biso ata babengisa ko invitation o babengisa na ndako moko bobi wi na ke na ndako wana oya noka maboko mibale pia okoti to changer mentalité to changer to zaka na poto donc côté wana baki bafungoli ba enveloppe bandibu batete bakombo bambongo bakonte côté na nga pe ba mama na nyonso tu na bengisa ki ba memaki ba enveloppe bao bakomaki bakombo bakomi bao pe bakomaki bakombo te marque amoni mbongo ni noko na ya atindela ki à partir à Suisse marque à côté on peut enveloppe atie wana pour na kopesa pe côté na epoa mbongo mama na bango abimisa ki atiaki na enveloppe marque pa tie wana mbongo ba camarade na nyonso to ayaki na ngo to tie wana epesi pe mwana pe esengo epesi pe mwana pe poa parce que mama bokilo na ya tuna ki côté na bino ezala ndeni côté na biso ezala ake tango ozo la fête bon mona ba enveloppe marque ayebisi abi côté na biso un peu comme ça mais il y a les quelques tontons il peut donner il y a quelques tantines il peut aussi donner donc il y a quelques dans un peu ba pesaka moi natal ba enveloppe côté na ye ba kombo la bango bandibu côté na bango enveloppe anoko na bango etie poa enveloppe maman na bango etie poa enveloppe bandeko nyi ba camarade nyonso to maman na bango mama Blandine to tikite bandeko nyonso enveloppe na bango epesi pe marque poa marque ba bi waouh c'est ça côté na ngape ba enveloppe ebimi boende ezalaka to meka ko changer
tomeka ko changer donc ce qui moninga bengi so tam na fête ça là quelque chose hein ça là quelque chose moi enveloppe zala na opona ko soutenir surtout net ba mabala boye il y a des nationalités différentes et ça la moi concurrence balobi kutu ya bango mususu babelela na ba micro famille à moi si boya na quel boya na ba enveloppe famille à mobali boya na ba enveloppe ba sala kango nga penza na koma éduquer na koma ke fête nyo surtout afana ke na to ifuna luka enveloppe na ndako il faut na luka enveloppe na ndako na za enveloppe na parce que je peux pas ko kene na fête ya moi na bengi singa ina vanda bona mimelo côté na ko kene na fête ni camarade na nga bengi nga na memana mimelo côté non il faut qu'on soutenir bah dépenses ces alaka après la fête il faut qu'on t'a que oui tu récupérer quand même quelque chose malgré tout ça la fête pour na ko récupérer quelque chose parce que ce que tout ça la fête pour na récupérer quelque chose nga no sala na ngati. En tout cas, merci beaucoup na bato aussi to évoluer to comme lokola ba mindele to comme lokola ba ndibu to kende refeti na quelque chose parce que ils la kasoni ils a montu muso ça la fête 4 fois 5 fois abengi sakayo mais amona koka amevite et comment que tam muso na ba liste au sala ya obengi sabatobi et oh kutu so obengi sa ya na enveloppe c'est la honte. Hein? C'est la honte. Quand maman bijou na yaki apona komeka ko solola na bino to me ko changer ba mentalité na biso na ba équipe mususu et na ba mboka mususu en tout cas ezala so muto a sali fête na tongo boye azomona ki tous les connaissances na ye ba yaki na quelque chose mais biso tam na par 10 on a tam sous 4 donc tu na chance parce que na yebi ki ba maman na nganya soto yo ba sepeli si mwana na bango ba maman ou maman bijou abengisa ki to ba sepeli si mwana na bango. En tout cas vraiment maman bijou lobi boyo zwa vidéo na ngana ndenge mabete na lingi na ngaba polémique te na linga na ngaba polémique te pona biki polémique za na goûter mais na tali sibino ka ba clité na ndenge za différent côté kuna ba enveloppe bimaki puis ya ba monter belé ba lobi cadeau surtout eza cadeau ta cadeau à $10 ya 10 € eza cadeau mais et pesa on de ce qu'on a volonté muto ko pesa pesi 1000 mais on pesa on a volonté te pesa on a volonté pesa on a volonté nzambe pas au monde que oui en tout cas qu'on soutenir ndeko na yo on memaki quand même quelque chose d'abord ndeto uta ba misiko tie ba carburant ba nini wana ça coûte outi musika oye tamsu louer hôtel ça coûte mais moi geste ezanga na ngote moi symbole donc amingi baboyaki baboyi bango baboyaki boyaki na bango biloko ata moi 10 moi 20 na enveloppe so boza 10 on peut ça ta ba 10 tout fait nombre ata moi 10 moi 20 malgré bango 10 batkel comme on enveloppe te enveloppe à vie des athées enveloppe so ki mbongo eza muke ba 20 ezalaki mais 10 batkel ko zoate. En tout cas vraiment merci na bino nyonso tout changer ba comportement to la ki sa rapé to za batu to za mboka ba allemand ba pesa cadeau to ko c'est la allemand makamuté za mboko to vanda non allemand pesa cadeau. En tout cas pour la kosuki ça to qu'est-ce qu'au côté ya ba ami ya marque maman bijou lobi bo marqué nga grave bo marqué grave maman et donc ezali likelemba donc yana loba ki ba mi tant ba loba ki ka ki basi marque a beta c'est lobi non basi sauf ba mi nanga parce que bangonde ba frère nanga ba frère nanga il faut bazala donc c'est-à-dire bana wana ya mike balakisi donc ba pesinga lisusu mayele pona kolakisa ki bano bazo botama na poto bazandenge moko te na biso to uta na ba Congo bana o bazo botama na poto bazana mentalité na bango bana o ba botama na poto jamais alors que ne fait ya muninga na ye 100 ame makado bana wana babimisi ba 300 babimisi ba 200 babimisi ba 100 pona pesa ko pambola ndeko na bango do ba kotisi nyongo bana na kotanga bakombola bango te po maka tangi tengenga bakombo babimisi ba mbongo ba pesi ndeko na bo ba soutenir ndeko na bango ba soutenir ndeko na bo ba soutenir camarade na bango muninga na bango do ba soutenir do ba enveloppe na bango aiza ba mbongo maka lingaki pona ba famille ya mwasi na ba mona pe ke oui côté na ye basalaki quelque chose na ba mbongo ba kotisaki na ba poche sans kombo maka bimisi on na mesa. Donc babimisi ba bongo tout batie ba enveloppe na bango zaki na ba kombo yango o côté ya mobali ba pesi yango et
pesi marque esengo parce que ba camarade na ba tikete ba camarade na ba soutenir ye mama Bijou lobi boende ezala bobotami na mboka poto bozala toujours bongo bo changer ma mentalité na bino te ndenge baloba ke union fait la force boza 5 so na 5 moko na bino abali bo memi ne fils kata 200 la plupart bo sala na bino bo memi ne fils kata 200 na 5 na bo bimisa combien bo soutenir moninga na bino ko somata machine à laver akokosomba machine à laver akokosomba non mbetu na compte ya ba camarades na ye en tout cas boende ezalaka bozala toujours bongo mama Bijou lobi en tout cas marque nanga kutana na ba camarades ya malamu nzamba lola apambola ba camarades wana apambola biso pe ba mama en tout cas to tika bana na biso bazala à l'aise nga ba camarades ya bana nanga tout na linga bango makasi nde na linga bana nanga nde na linga ba camarades ya bana nanga. Donc nzamba lola pambola bino ba oyo ba balite beaucoup bala tokolbina tokolata maputa ba oyo pe basi babala ozala bien na basi na bino sikazi ko to banozo skoka bakoko la plupart bozana na no balite ngana zo souhaiter nozo boki na bino ba fleur et puis ko bala ezala na coursité ezala na coursité oya biso oya uto bala sikwa sali na copine na 5 ans les bala ezala na coursité ezala malemba va obala muntu il faut oyeba mwana mwasi wana nyozo bala avant ko bala muntu il faut oyebe sikani oyo zokota en tout cas on va la ligne na baka comme conseil soko zuna no copie na malamu te ko bala te parce que libala ezali eloko ya lisekité libala ezali eloko ya lisekité o mama na bino otika bien mwana nga kende azala bien na mwasi malamu biso pe tokomi baba bokilo nde balobaki ba mama bokilo bazala mabe mais je pense pas côté nanga na kokozala mabe na eloko moko parce que oya mwasi nazali mwana nanga ba mama bokilo bazala mabe mengate bo sauter siko ngai moi je peux pas parce que aza mwana na ngai ande na linga oya ngai basi ndenge na zwi na bakisi na kati pona nini ke kozala mutema mabe na mwana bato pourquoi soko otali peke yo poza na basi oza pe na bana basi pourquoi kozala mutema mabe na mwana bato aza vraiment la bienvenue na kati ya famille na koti ya vandi azwi place donc c'est ça premier jour quand na fungoela ke mutema parce que na maman ya bien en tout cas côté wana esili et puis les sous nini il faut que yeba ke libala e yaka na bitumba bitumba ya koki ko yata avant libala ou bien après libala il faut ka kozala toujours na mabonde li surtout ozana maman moko atiaka bana na ina maboko nzambe il faut ko tsaka nyeso tuka na maboko nzambe parce que boko kozala katanga ba préparation boyo yoka bombi moko e bombarder bino ce boza makasi te en tout cas bomemani na ki bomemami na bombi wana e bebisi nyoso tant tozo bongisa biloko bombi moko elaki biso na ebisi bana nanga 12 to botiana se ezali donc bo na katikati kaka ya libala ya préparation ya libala toyoki penza bombi moko eye pum elinge ningisa bango ngabio ngana mama zoba te ozala poser eloko eye pona ye ya ko détruire mais eza na place te to telemela ngo na kombo na Yesu biso to ko telemela yango bokanga matoyi mama pourquoi to kanga matoyi ngai bokanga matoyi oyo kanga olobelo côté bosaluka boyoki te bosaluka bomona ate ngana mama zoba te na ko conduire bino na mabete bokanga matoyi bokanga misu boyoka kate boyoki yango te oyoki toyoki mama boloba bo répondre te bolobelo côté to vanda calme eloko eleka na kimia nzambe asungi eleki nango malamu ona koloba ke période ya fiançailles ba makambo ezanga kate tam susu pe na préparation bomoni penza ki bozo préparer pona bokende kobala eloko mo ya munene bombi mo ko yela bino bozala ka makasi pona satana toujours azala na échec et puis les susu ni na kati ya libala il faut ozala toujours makasi donc mobile il faut ozala oyoka au moins sinon azoloba malgré outi pa ya famille mususu metant bosangani bokomi batu tant bosangani bokomi mutu moko mobile il faut ozala toujours koyoka ozala likambo fo yebisa moi sinon il faut bosololaka nga mama Bijou na ko linga teki na boti mona mobali nyoso tu oyaka ke pala ngai oyaka ba rapport opesa ngai oyaka pala ngai mwana bato mwasi otika ye lokola échantillon mo boye oyebisaka ye makambu na yote mwana bato mwasi ozwaye o écarta ye contre famille na yo non zwa mwana na ya mwasi benda ye
kotisa ye parce que mwana na mwasi akoti na kati ya famille mpe tozwi tovandisi na kati ya famille na biso. Mama Bijou D'Or nalingi kaka koloba merci beaucoup na mutu nyonso tu oyo atiaki likolo na ye na salle wana le 20 janvier mpona kosepelisa bana mibale oyo babalaki. Merci mpe na baoyo balingaki baya me bazwaki contretemps bayaki te. Mama Bijou alobi mbala nsima bamabala esili nango te tobando balisa tobotaki bana batangi bana basilisi baklasse bana bakomi kosala sikoyo topesa bango chance babala tokoma mpe komema bakoko nga bongo nalingi napesa bino kaka bamerci copain kolakisa bino kaka mwa culture ya bandibu na ya biso ndenge nini eza différent. Mama Bijou alobi video nange ebetisa mutu libaku te donc mutu nyonso to ayaki wana tozalaki na esengo na ye mutu nyonso to ayaki wana azalaki utile mpona biso tosepelaki na présence ya mutu nyonso oyo nga nalobi ebetisa mutu libaku te oyo nga nabwaki na nga libanga oyo akoganga ai seke ezwi ye natangi komba mutu te nalobi ke tozala na tochange bamentalité tosoutenaka baninga mwana bali ana besoin ya batonton boya osepelisa ye neti ya biso ezalaki déjà des cultures différents kote okuna baotala bango bapesaka batuni bino bopesaka bakado ya biso topesaka comme topesaka te eza déjà mabe bano bazobotama na poto abaleki biso bango bazozwa penza oyo balma balakisaka bango bayaka na bakado. Donc Mama Bijou alobi tomeka nde kochanger olie ovanda osilika vanda soko omoni ke video ekomi ozaka na makambo Mama Bijou alobi okendeke na bafeti sans cadeau vanda loba nasalaka mabe 10 € c'est quoi 20 € c'est quoi okokota nango sombi nango eloko na supermarché esili mais ntango kozwa osoutenir moto auti kobala ba 20 na bino ntango akosangisa yango ekoki kosalela ye quelque chose et puis eza lisusu le kumu na yo ke oui namonaki enveloppe à quelqu'un ezalaka bien okomi kombo na enveloppe te eza nango mabe te eza nango bien parce que nzambe amoni mutu mosusu mpenza akokoya aye na ye na fete aye na ye kaka maboko mibale alie ameli soki ya komema mpe ezali amemi na ye mais ederangeaka ye te lelo akei epai ya Mama Bijou même chose akei epai ya Antoinette même chose akei epai ya Clémentine même chose akei epai ya boye ye azomona ke alekelaka bato na esprit mais yo mokolo kosala fete oza na besoin bato bayela o bakado olekelaka bato na esprit te nde oza na matalité 0 basalaka bongo te bongisala na matalité na yo mais yakaka na fete na quelque chose. Mama Bijou alobi tout fait nombre tango basengaka oboya na batana eloko nyonso to olingi ata mwa verre apamba oyo oya ata na mwa 2 verre na yo esalaka bien bato ya Congo baza nango te me bayaka na bakado biso towana poto towana mbongo towana tout mais mpona kopesa moninga 10 $, mpona kopesa moninga 10 € na kotia ela ye na kati ya enveloppe tout est problème to changer mentalité wana vraimen ya malamu te esopaka bino esopaka bino mais Mama Bijou alobi ngai nazwi bato nyonso tunga nabengisaki yo natangi bakombo nasepeli namona ye baenveloppe na bino nzambe alola amona bino nalingi lisusu nasalaka mwa publicité na biso ya maison de passage na biso ezalaka na Kid na Iribu donc toza na baplace na biso ya kolala. Mama Bijou alobi flat na biso eza nango baplace ebele te eza vraiment 7 places toza na ba 7 appartement na biso mingi ezalaka ya otonde ezalaka plein. Mama Bijou alobi so olingo kende congé na Kid en tout cas kohésite te benga Mama Bijou na numéro komona na suka kuna sala réservation ya place na yo ya kolala. Mama Bijou alobi ozala journée de si appartement na biso tobandi na appartement ya 15 $ komatati na 45 $. Ya 45 $ wana eza 2 chambres à coucher 2 chambres salon cuisine donc ya 15 $ wana ezali chambre simple mais aza na toilette aza na TV na kati aza na frigo eza climatisé kolamba eza cuisine commun oyamba papa ya na balcon en tout cas ozala à l'aise pe na chambre on a na lobby chambre simple apamba soko yé ko wumela net na ba séjour à 3 mois Mama Bijou D'Or akitisa yango to pesa yango na 10 $. Mama Bijou D'Or lobi na za na ka pona bino na sali na analyse après la fête na lobi loni na koyiko eloko ni na attirer na des coutumes oyo mibale ya bato ya mangala na ya bandibu
jusqu'à maintenant ngongo na wana nezongi te ngongo na parce que na sepela ki makasi ko balisa elingi ngamo ko mama na bango na pamboli mwana nanga akende kaka liboso nazala na problème ya mutu te naza na problème ya mwana mutu te mutu nyonso tu akoya na nzela nanga wala koloba mabe mpona bana nanga ekozongela ye na kombo na Yesu Kristo. Bye bye. Ota ba publicité na biso mutu za besoin okende congé na ki contacter Mama Bijou okozala jamais déci et pas la biso na boutique na maison de passage na biso na Matonge tozala na boutique ototeka biloko nyonso tu biloko na biso mingi ezali utaka na Allemagne ezala biloko ya piratité Mama Bijou akende engwanzo te Mama Bijou asomba mwa bodi na ye na Allemagne Mama Bijou asomba mwa parfait na ye na Allemagne eza mwa biloko ya original oke congé na Congo ozangi eloko luka Mama Bijou osombela ngata ne fils que bande génique ne fils que rouge à lèvres ne fils que dentifrice et si arriva mutoke congé na kin obungisi valise ou bien obosani eloko na Europe nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déci nazotielaka bino baparti ndambu ya fête parce que sengo elekinga dona bando kata ngo ti mokolo nga mona okoma fatigué bye bye tokutani mbala nsima osabone na Bidor TV te nazosenga yo osabone na Bidor TV okozala jamais déci na bosani lisusu en tout cas merci na ba cousine tout ya marque kitoko merci na ba cousine tout ya marque hein. Donc et pas la biso tous ala na cousine te tous ala na cousine te pas na bino vous ala na cousine te vous ala na cousine te bino tout vous aba na maman moko papa moko vous ala toujours bongo vous ala bo soutenir toujours bande ko na bino ceux qui ba komi pembe na ko bala na yebi ke marque azaki vraiment ne sengo komona bande ko na yenyo surtout abasi pembe ni nae et puis bande ko na ya mibale merci ka eye na kati ya Matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine omoni kuna tozala na basali toza na banduni toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine biso yango appartement chambre salon cuisine cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine.
appartement numéro 6. Vous avez un salon. Salon, un beau. Salon.